internautes, beaucoup sanaté partout dans le monde entier. Congo Suisse TV, il y a Yemoko Maître John Simao, Maître John Simao. Chaîne Tchakoudidi, Pe Kitindindin. Congo Suisse TV, il y a Yemoko Maître John Simao. na bino mingi balandi ya site na bino ya monene ya mbinga oyo bolingaka www Congo Suisse TV ya le boss Maître John Simao. Toujours na kati ya émission na bino bolingaka roli na kitaki na terrain toujours pour na ko landela mouvement parce que nga nazalaka toujours tous les 4 mois nazalaka kaka na musique ya bawerate ya bajipete nazalaka toujours kaka wana te nazala pe na makambo etali chrétienne makambo etali bobele nzambe tata na kitaki na église ya pasteur de la foi commune ya Njili ville ya Kishasa kaka na kitaki mpona kotala ambiance église ya komba prière ya komba comment est-ce que ezolekana bon nako wumela te mpona ko se présenter koyebinga déjà naza humble servante na bino Roline Tumbala diva de la presse bolanda toujours bolanda moi belema moke ototoaki na kati ya culte ya pasteur de la foi na commune ya Njili et moi je vous retrouve après de la foi est-ce que bateau va y na kobef Tarande bazo ebele na mauti na bango Yesu Masia Nazareth. Na mosima mitema na bango. De la fois tu n'es pas plus que les autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont l'expérience. Parce que nzambe koleka yo. Mais ngana ndindi na so bango bakauki. Likuwa ol na cha bango liboso na yo. Est-ce que son lima? Ke bakozo na bongo. Ezekiel a dit nzambe yo yebi. Malou na ici nzambe. Seigneur, j'ai la foi que moi si on va zoler la musique de la lelo. J'ai la foi que papa on va zoler la musique de la lelo. Le nom précieux c'est quoi dans la casa fina hier. Oh roi bien kautaki, malimina sakola le roi Ezekiel sakola dit pour bikoua et la tanzoto. Notre comme en réalité. Oh va n'être la parole va n'être comme ça le lelo. En esprit et dans le vivre en mort spirituellement. Dieu va aimer le Seigneur Ezekiel va lui koloba. Ça va lui Ezekiel prophétiser. Ezekiel va lui koloba. Il me dit fils de l'homme. Prophétise sur ces eaux et dis-les au soir desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est une déclaration. Il a déjà déclaré. Na mali ko ba ko Ezekiel akufa na sefe Ezekiel atambo oyo na mali ko ni sa mutu ko na lori yona ko ka una na yo ana na pasi na yo na ko le na yo ana na soti na molimo ko kati na yo e molimo na soti na kati na yo molimo wana akolati sa yo tsoto promesse na yo ko kisama pe yo ba to ko tatela yo ke na kanji o ke na mole e pa ya tamba solo Jésus de Nazareth wa sa polike abali ko averti na mikuwa nazo ko averti papa moko que lié ba no so ngi so fi no so changer na bali ko averti no na sakolite na so ngi sa ne ko ba mobile o la ko tika ku tena mukilo c'est possible que so no le changer ya ba ti no binza ba sa capable ya ko changer ba donner à vie na yo nazo ki peut être tausana na ko ta ba mbule maladie na ote na ko ta ba problème de na ko ta ba complication ni bala na yo te ni ya muzana yo maintenant on va déjà converti. Oui, évidemment, c'est bien on converti. Est-ce que vous avez dit que c'est ma cour et qu'on est déjà au bar? Elle dit que c'est déjà petit maillot et qu'on est déjà au bar par le lycée il soit la vie et il faut changer parce que la ligne c'est à là. Je ne suis pas pressé à répondre, mais prêt à déclarer et à prophétiser. Yoga skoli sakoli. Yoga n'a prophétiser c'est quoi? Oh, nous allons prophétiser la parole en Zam. Ya baba bashikate ya shandoro bozende nanote ya sokela maringo de ya sokoto basolate mais na solo ba oza ezili
somela marigo te alina batosa ko likolo mama moko likolo ya papa moko likolo ya frère moko na lobi problème pesa ko kaunga maintenant na sana problème ko kaunga te ya kwanza matabu sesenge za matabu sika ko sa problème na yo etika na likolo ko sa ko likolo na yo yo kasi ko makamu moto ko likolo ba nazo pesa yo mère nazo kota misuni likolo pepo sekola tanzo to ba. Vous saurez que je suis l'Éternel. Le premier année, on va changer la vie à mon tour. Et bah, un ça tourne ça la chiffre trop donc c'est des résurrections. Du coup, une fois qu'il est là, il y a des gens qui la bonne mode. Donc la vie d'une personne sera ressuscitée aujourd'hui. Il y aura prophétie. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit l'esprit. Ainsi parle l'Éternel. L'esprit vient de quatre vents, souffle sur ses eaux et qu'il revient. Il revit. J'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Première prophétie. Je prophétise selon l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. L'ordre que j'ai reçu de mon Seigneur et Sauveur. Pas si nous avons un single. Voilà, je vais ça. Financièrement, on a déclaré le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Israéliens consacrés, nous avons déclaré dans aussi, c'est comme les cançons, on peut souffler tous les vents et souffler tous les quatre étoiles. C'est quoi cette déclaration? Dans le milieu, nous avons joie, dans le milieu stérilité, dans le milieu célibat, et ça va remplacer le mariage. Par le mariage, c'est une institution divine, et tu sauras que c'est Dieu qui a institué le mariage. Nous avons savoir les colonnes. Soit la famille a aussi sa classe, et aussi sa classe. Soit la famille a une université, il y a une université. Quand elle a un savoir, les autres savent. Et ça, il faut souffler. Le Lomane, pour la communication, il va souffler là, c'est autres. La valise au savoir, les colonnes, mon tournier sur le Lomane, pour l'Omane, les hommes, il y a beaucoup. Mon tournier sur le Lomane aussi, ça a amené au thé. La valise pour rappeler les hommes, au mois de novembre. Mais au mois de novembre aussi, ça descend. Mois de janvier, la grâce à Dieu, c'est à cause de la loi. Na lobesa la mandema. Na sakoli liwele za musika na yo. Na sakoli liwele za musika bana na yo. Na sakoli soma ose na bokufela anyeko nzambo commission na 11 mois. Tika na ma confusion na kala buna na yo. Je ne suis pas prêt à répondre. Je ne suis pas pressé de répondre, mais je suis prêt à déclarer. Na déclarer, moi si moi dans la césarienne, ma porte a été la vie na yo. Au moment de la base, il va normal, on va s'en aller comme Jésus à Nazareth. Ce qui ne connaît pas la césarienne, la déclaré comme Jésus à Nazareth, césarienne est la famille la vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons déclaré, ma maladie héréditaire, où est la bambino, ma famille, et pour que ça va devenir bambino, quand on a tapé le maman, dans le lobby, la génération, la yo, maladie, on est à la 1100, c'est fait dans sa commune. Venga na osakona, Israeli kama pepe souffrir. Na osakona, le reste c'est mon au centre. Na osakona likolo, ba voyage au Yeshua. Ba voyage au Yeshua. Na yemi kola ba voyage ni oswa. Ata mutalanda ka passeport na ambassade. Ata mutafanya la dossier na yo spirituellement. Na pena yeye na expliquer comment il kama bituma olimo contre olimo. Et l'esprit qui est à moi, il s'appelle l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un lobby psychologue. Le Seigneur va voir sur la rata. Dans des cas, sur l'ambassade de Lucas, dans le temps qu'il n'est pas là, dans des points de dossier, dans le lobby dossier, on a Yesu Massia Nazareth. À ça, les avons suivi dans les soutiens au lit au sang. Au forcé.
basemi wana esopanaka wa na sakoli na lobi bilobi na Israel kozala mwasi akosopa zemi te basemo esopana na lobi ekosopana lisusu te file wana elataka oyo lokola toa daleli ntango ozotambola omona lokola bakayima file ne lobi omona lokola pepe koma mokuse na lobi esprit wana nyonso ezala mosika na wana komba Yesu Masiya na Nazareti makambo osalaka nyonso esimbaka te na lobi négativité et disparaître na vie na yo nom de Jésus de Nazareth na lobi bisika o famille na bino ekoma te partout à travers le monde niveau ekoma te ata na Congo na sakoli ekomela yo au nom de Jésus de Nazareth ilolika bazosakola liku amoni banene komozonga misune komozonga ndenge nazoloba boye bilaka na nzambe anadeja kopusa na pelepele na yo ndenge ozondima ndenge ozosalama promese ya nzambe kopusa na pelepele na yo nalobi balolata nzoto nalobi promese balolata nzoto yesu baka na promese te balolata nzoto oyo bilobi ntango Ezekiel asakolaki amoni mikuwa ezopusana banene ezopusana mikuwa ezopusana moko na moko mokuwa ya loboko ekopusana kote ya loboko ezalaka ya lokolo ekopusana kote ya lokolo ezalaka mokuwa motu ekopusana place ya motu ezalaka nalobi mbongo nde balopusana pelepele na yo vite tienu balozoka complètement kande na zolo epusanaka ntango va ekosufle ebetela mopepa sike ekota na nzoto na yo nyonso eza posana oyeba kokisama nyonso eza posana oyeba kokisama nyonso eza posana oyeba kokisama nalobi nyonso eza posana oyeba kokisama tolalisa kole mosali na nzambe wazotala grandeur ya problème ya motu te wazotala grandeur ya problème te mais oyo azomona grandeur ya komba Yesu Masiya Nazareth nalobi posa motema oyeba kokisama ndenge nazoloba posa motema oyeba kokisama nzambe alobaki na balobi na yo te alobi fils alors prophétise alobi te yo alobi na ngana sakola yango nazosakola posa motema na yo kokisama maya miso etanga na bomoi na yo ekangama sikoyo nalobi pasi omona lelo ebongwana na esengo nalobi oyo esanga kosanga wana ebongwana na kozwa okolela na yo ebongwana na esengo motema na yo le Dieu de la Bible ezala le consolateur mpo na yo nga nazosakola ekuta kondima kati ezala baefe nalobi moto nyonso olukelako négativité amona na positivité na kati ya vie na yo ndenge toza le premier lelo koti le premier eza na bato bakufaki lobi eza na bato bakufaki avant-hier eza na bato bakufaki na 10e mois eza na bato bakufaki na 9e mois eza na bato bakufaki na 8e mois eza na bato bakufaki na 7e mois eza na bato bakufaki na 6e mois bamosusu bakufaki na 5e mois bamosusu 4e 3e 2e mpe bato mosusu na janvier ane oyo bakufaki bamosusu bakufaki na décembre mais yo nzambe atambusi yo nzambe akomisi yo lelo komi le premier ndenge okoti le premier seke oza na rendez-vous na nzambe okoti le premier seke nzambe oza na makambo kosalela yo nzambe ayoki kolela na yo yaya lelo mpe sujet ya priere na yo kochange oyo zwaki nzambe opesa yo lelo car c'est l'esprit qui attire le physique nga na ye nanga kosakola lelo na ye kosakola nsima natika esika na molimo mosantu ye moko asouffle tous les 4 coins Ezekiel akufa mais bible etika mpona bate la foi de la foi prophétise fils de l'homme sur mon peuple auti bisika na bisika aye koluka yo te de la foi aye koluka nga Yesu Masiya Nazareth yo sakolanga na sala yo sakolanga na sala ngai nzambe nazalaki na Ezekiel lelo nasala yo de la foi natambola na Ezekiel natambola na Barayama natambola na Isaka natambola na Yakobo lelo nazotambola na yo yo lobaka na nga na kosala Seigneur, Jésus-Christ Seigneur. Ozomona moto aza concentré. Bon enfant ezobana déjà kosoufflé. Ou peut ezobana déjà kopusana. Yaya lelo sujet peut changer. Na répétera plusieurs fois comme na sujet mon côté. Sujet de prière non il faut échanger. Et maintenant il faut. Ya moni ngani na osakola. Olimo mosandu nazo kokisa. De la phase lelo ko sala te. De la phase ma komone mon kwa lo ba pona yo. E moto atinga ye. Ozaka sima mo basali na ye. Ne ya kokisa pa na vie na yo. Ya nazo sakola. Na lobi mutu na yo ekita na se. Lelo nzamba tombolo mutu likolo. Okotambola na sujet monkerite. Okotambola na sujet ba souci te. Ozotambola lobi na se. Ozomi loba loba loko.
elekeli yo melekeli mosikoli te elekeli yo melekeli Yesu Masiya Nazareti te yaye narapelaka yo ntina na nga eza te soki yo somona loboko Nzambe te nazondima bitumba yaya nayebi nzela te mpo kaka yo bika yaya mpo kaka yo mona nkembo ya Nzambe tata tika Yesu Masiya omata na ekulusu Yesu Masiya akufela yo andima kobwakela ye soi Yesu Masiya wana asala eloko asika na bomoi na yo asala eloko asika na bomoi na yo peu importe ton âge yaya peu importe ta famille peu importe ba difficulté de traverser eza mikuwa kokauka c'est possible elata nzoto ebana kopusana panda nazoloba ebana kopusana panda nazosakola mikuwa loboko ye na loboko c'est-à-dire ozwi na yo pusana fikete na yo pusana nyonso ayebana kopusana parce que le vent va souffler lorsque le vent va souffler il y aura des choses nouvelles qui vont commencer alléluia. Voilà, très chers internautes, bauti kolanda ndenge ba prière elekani ba miracle nini oyo ezolekana ba enseignement nyonso oyo elekani na kati ya église et puis bolandi pe mutu na mutu ndenge alobi par rapport ya ba prière ndenge elekani. C'était là votre humble servante Roline Tumbala Diva et moi je vous retrouve plus tard. Bye.